la première des choses, c'est d'abord la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est connaître Jésus-Christ, c'est connaître Dieu, le Créateur, Dieu le Père. Alors, soki nzambe atindiote koloba, alors ne parle pas de la part de Dieu, parce que oyozali koloba, tu es en train d'impliquer le ciel, pendant que le ciel n'est pas impliqué, namakambo oyozali koloba, eko sopa kaka yomoko. Voyez-vous cela, eko sopa yomoko, et puis lorsque les gens découvriront que ce que tu avais dit est comité, ce que tu avais dit est bêti poto, et vous allez... Très chers auditeurs, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes, nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce qui dépassent tout entendement soient votre partage en ce moment. Eza Moumoupe Moussali Yanzambe, en l'occurrence apôtre Bénisson Niembwe. Alors, tozali awa pona kolobela eloko moko très important qui est vraiment dans l'actualité. Donc, rapidement, je voudrais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous sommes dans Osée, livre de Osée, chapitre 4, le verset 6e. Osée 4, 6. Nalingi Totanga, je sais que c'est un verset où Yobato Ebele ba yebi yango déjà. Mais j'aimerais que nous puissions lire Osée 4, 6. La Bible dit: mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Que Dieu soit béni. Awa prophète Osée Azaï Kotalisa Bisso, mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Alors la connaissance, oyo bazali kolobela awa ezali connaissance nini? Eza connaissance te ya théologie, connaissance bao lobela awa eza connaissance te ya université, ok, osali ba étude na yo universitaire. Mais ici, la connaissance dont on est en train de parler, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Donc, la connaissance des choses. Oyo nzambe yemoko azali kobomba na bonzambe na ye. Omoni lelo moment oyo tozali ko traverser, il y a beaucoup de gens oyo bazali caractérisés par ces signes de manque de connaissance. En tant que Moumbu Nanzambe, il faut osala na connaissance. Et tant que vous avez na connaissance, premièrement, okoyeba kotanga calendrier prophétique de Dieu. Tant que vous avez na connaissance, okoyeba pe lisusu ko discerner quelle est la pensée de Dieu dans chaque chose. Parce que ceux qui osali pe ko découvrir tes pensées en Nzambe ezali nini, okoya koloba makambo oyo Nzambe atindaki yo te koloba yango. Par exemple, sur les plateaux, naye lelote pona ko buka basali na Nzambe, j'ai beaucoup de respect à l'égard des hommes de Dieu, mais soko tali lelo prophétie vraiment et bebisi makambo, prophétie et bomi penza et bato ebele bazo pesa ba prophétie o izo beta poto, c'est-à-dire ressentir kaka ke ezate Nzambe muto atindaki ye ke aloba. Alors pourquoi alobaki tamususu kaka po na ko sepelisa ba téléspectateurs bato oyo bazali kolanda bayebake yepe alobaka de la part de l'Éternel Dieu. Tout ça c'est quoi? Tout ça ezali manque ya connaissance. Pourquoi? Parce que eloko ya liboso oyo tolukaka lorsque nous venons
de la part de l'Éternel Dieu, tolukaka nde royaume des cieux. Et la Bible est en train de dire, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Seigneur Jésus-Christ, et les dieux créateurs, c'est-à-dire que Nzambe oyo akelaki mokili, pe oyo atindamaki epai na Nzambe, à savoir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la première des choses c'est d'abord la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est connaître Jésus-Christ, c'est connaître Dieu, le Créateur, Dieu le Père. Alors, soki Nzambe atindiote koloba, alors ne parle pas de la part de Dieu, parce que oyo zali koloba, tu es en train d'impliquer le ciel, pendant que le ciel n'est pas impliqué. Namakambo oyo zali koloba eko sopa kaka yomoko. Voyez-vous cela, eko sopa yomoko. Et puis lorsque les gens découvriront que ce que tu avais dit est comité, ce que tu avais dit est beti poto, et vous allez voir que vraiment eko pesa lokumu et pas une nzambete. La Bible dit malheur na bato oyo bayaka na bakombo na bango o Nzambe alobi, alors que ngai Nzambe natinda kiete. Donc batu ya lolenge wana vous allez ko s'attirer vraiment ba malédiction, vous allez ko s'attirer ba ennui, non seulement ba ennui mais ba makambo pe vous allez ko loba ezo sopa yomoko. Je pense que il est vraiment grand temps que nous puissions revenir vraiment dans l'authenticité. Et pas wapi Nzamba lobi to lobi, et pas wapi Nzamba lobi te to koloba pete. Po oya Nzambe e ratakate, oya Nzambe e soukaka toujours par kobota mbuma pe komuni sama liboso ya bato. Voyez-vous cela? Alors manque ya connaissance yango mutu ezali ko sala lelo ke mokili ekende bien te. Manque ya connaissance yango mutu ezo sala lelo ke bato baza ko tepa tepa dans les choses de Dieu. Mais mutu oya yebi Nzambe na ye, oya zali ko maîtriser vraiment le calendrier de Dieu, oya zali vraiment ko yeba quel est le souhait de Dieu. Je pense que mutu ya lolenge wana akozala, n'est-ce pas seulement aux fonctions de l'Éternel Dieu, akozala soumis à l'Éternel pour na koyoka nini oyo Nzambe azali koloba pe nini oyo Nzambe azali kotalisa na mokili lelo. Donc vous allez voir que comme j'étais en train de le dire tout de suite, nae kobuka mutu mokote, mais en tant que serviteur de Dieu et apôtre, Moussala Nabiso ezali ko veiller vraiment sur le fondement. Moussala Nabiso ezali ko veiller vraiment sur la base. Donc voilà la raison pour laquelle naye ko pesa juste moi lumière kaka muke pona koloba toluka connaissance ya solo, toluka connaissance ya solo qui est le Seigneur Jésus-Christ Yehoshua Amashia. Vous savez que chaque message que nous pouvons recevoir de la part de l'Éternel Dieu, il y a toujours des volets, il y a toujours des choses que nous devons connaître. Il y a ce qu'on appelle les logos et il y a aussi ce qu'on appelle le rhéma. Les logos, c'est quoi? Les logos, c'est l'écriture. Mais le rhéma, c'est la révélation qu'on reçoit maintenant de l'écriture. C'est-à-dire que même nenge tozali ko salela Nzambe lelo, okoki jamais kozala pressé oyoki kaka eloko mbala moko et oleki sur les plateaux, oleki liboso ya lingomba, que ce soit dans votre église, et commis déjà au panza yango. Non, vous allez voir que ba prophète yakala, du moment où ils entendaient Dieu, ils posaient toujours la question: Seigneur, yo lobi boy, maintenant, qu'arrivera-t-il soki na lobi eloko oyo ekebatu bandiminga été? Par exemple, le prophète Moïse, tant Nzamba yebisi Moïse que va pour délivrer mon peuple de la main de Pharaon.
Moïse demandait toujours à l'Éternel, ya solo tiningai, mais tant on a kokoma kuna, soki batu baboudé, soki batu bandimité, soki batu batuningai, nanya tindio, qu'est-ce que je leur dirais? Donc c'est très important vraiment que to zwaka ba détail oyo esengeli pona kopesa na libota na Nzambe. Fufu oyo lambi noki noki vraiment na yebi ke soko pesi yango bana ekoki ko belisa bango libumu. Donc il faut kopesa libota na Nzambe biloko oyo ezali ya kobela. Donc et surtout pendant ce temps ici, la pensée de Dieu est très capitale, est très capitale. Donc nous voulons aujourd'hui qu'il y ait des gens vraiment bazali illuminés de la part de l'Éternel Dieu. Bazu penza lumière parce que lumière n'est yango connaissance. Bazu penza connaissance de la part de l'Éternel Dieu. Bakoki kopesa biso makanisi ya Nzambe ezali nini? Makanisi ya Nzambe pona Congo. Bitumba oyo ezali koleka na est aujourd'hui. Voyez-vous cela? Donc, sa lumière, bazali éclairé, bazali na connaissance. Voilà ce que le monde est en train d'attendre aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, Kozanga Koyeba, la Bible dit, le peuple est détruit. Kozanga Koyeba, ce Kozangi vraiment Koyeba, ou Kozala vraiment trop léger. Voyez-vous cela? Trop léger dans ce que tu es en train de faire. Donc, ma prédication trop léger, ma message trop léger. Donc, trop de sentiments dans ce que tu es en train de faire. Mais ce qui oyebi penza, que vous allez couper sa poids, dans Nzambe ou vous allez saler là, je pense que avant de livrer quoi que ce soit, tu vas chercher à connaître d'abord Nzambe alobi nini, position Nzambe eza nini. Et pas wapi Nzamba lobite kolobate pona ko sepelisa mutu. Je préfère ne pas dire un message de la part de quelqu'un, mais juste ko bondela na mutu et puis ko pambolaye na sukeliwana. Soki Nzambe apesi ya koloba bongo na lobi. Soki Nzambe apesi ya kolobate et je dois m'arrêter par là. Donc voilà un peu cette courte pensée, cette petite exhortation oyo nakukaki kopesa na poko elelo en tant qu'apôtre, en tant qu'un ambassadeur, en tant que mutu oyo Nzamba tindi pona koloba afin que église ezwa penza nzela oyo esengeli. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout où vous êtes. Donc je ne manquerai pas de bénir l'Éternel et de donner encore des numéros de contact. Notre numéro de contact c'est le plus 243 99 71 60 531 plus 243 99 71 60 531. Alors je vais finir par la prière. Tendre Père et pas yaba oignon sobalandi biso pendant ce moment. Ba oignon sobazali ko salela yo na kati ya bosolo. Éternel Dieu de bonté, sala bango ngolu afin que Éternel de gloire bayo kayo baye bayo pe baye ba ko communiquer et pas libota na yo Seigneur de gloire ce qui est réellement ta pensée. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et je dis amen et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao.